Nous aurons notre drapeau. Nous avons la carte Yamboka Nabiso. Nous avons la carte du pays. Nous avons la mapele. Nous avons la terre. Il y a ma province. Mais peuple onga na sali la lolenge nanga na tindi bango ba pesinga mokongo yango yokanga na likoloba na yo na tindo na mboka Congo parce que ba sali ya Congo ba pesinga yi mokongo mais mai ya misuna ngai komi maya komela kati na esobe obongo lipasi na ngai kolela oyo ya ngai komi lelo kusika oyo nazanga kilobi lelo yo ekomi ya ngai moninga toyemba elongo moninga na ngai ya tango nyonso seyo Yesu Nzambe awanga na kangai te atangai na zangi bapota o ya mote bapota ya mote mananga okausi yango Yesu nazalati otikaki ngai te motema na ngai ekumisa yo nakende wapi soki na yo te tango motema ekomaka suka opesaka ngai eyano ata na mpasi ngai nakotika yo te natingama nanga kaka seyo otelemisaka makolo na ngai esika basusu bazinda ata namoni nzela za molili nakobanga molili ya nzela te olakisaka ngai nzela
Amen. Amen. Je vous prie tous de vous asseoir. Nalobi bino nyonso bovanda. Je vois ceux qui ont les drapeaux sont très très loin s'ils peuvent avancer parce que je vais commencer par la prière de la nation. Namoni ba oyo baza na bendele baza mosika nalingi kobondela mpona ekolo baza mosika mingi. Il peut avancer même jusqu'ici au deuxième poteau. Bakoki kopusana kino na poto ya mibale. Aujourd'hui c'est le dernier jour, peut-être le programme sera un peu long. Vous avez vécu ce que Dieu a fait hier. Une femme qui ne se levait pas depuis 7 ans. Qui ne marchait pas. Et cela l'a touché. Vous avez vu tout au long de la croisade le sourd et le muet entendre et parler. Des kystes physiques disparaître. Et ce soir, c'est le dernier jour, je me suis préparé en conséquence des causes. Mais je vais commencer d'abord par la prière de la nation. Mais avant la prière de la nation, rapidement, nous allons recevoir quelques délégations. Il y a environ 13 à 14 pays qui sont venus pour cette prière. D'autres rentrent déjà demain matin. Voilà pourquoi quand je vais vous appeler, vous pouvez venir rapidement, vous soulevez votre drapeau, ou bien vous vous représentez là où vous êtes. En attendant que ceux qui ont les drapeaux puissent avancer jusqu'à ce côté ici. Nous avons des frères et des sœurs qui sont venus du ministère de la puissance et de d'autres églises de Paris. Et d'autres qui sont venus, qu'ils s'élèvent. Balancez vos mains, qu'on vous voit, tous ceux qui sont venus de Paris. Nous sommes heureux de vous recevoir. Gloire au Seigneur. Merci. Les autres sont ici. Merci. Nous avons aussi la délégation de Bruxelles qui est venue de l'église La Puissance Bruxelles et d'autres qui vivent à Bruxelles, donc en Belgique, qui sont venus pour la croisade de s'élever. Nous les recevoir au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons très fort le Seigneur. Je vous salue. Nous avons aussi la délégation qui est venue du Nigeria, le pasteur Alfred Erumanka et le pasteur Moses, que je demande de s'élever, que nous acclamons très fort. Nous avons aussi la délégation qui est venue de Brazzaville, qui a été conduite par le pasteur Alexandre. Et les autres qui sont là, qu'ils s'élèvent, ceux qui sont venus de Brazzaville. Nous acclamons très fort le Seigneur. C'est mon nom de Jésus-Christ. Nous avons une grande délégation qui est venue de l'Angola avec Bishop Mobiei et les autres, le pasteur Blanchard, qu'il s'élève toute la délégation de Brazzaville, les pasteurs et l'église La Puissance de l'Angola conduite par le pasteur Justin. Levez-vous, nous acclamons très fort le Seigneur pour la délégation de l'Angola. Nous avons la délégation qui est venue de l'Afrique du Sud, le pasteur Johnny qui est venu de l'Afrique du Sud, qui nous demande de s'élever. Nous acclamons le pasteur Yende qui église l'église La Puissance à Cape Town. Nous acclamons très fort le Seigneur. Nous avons
aussi la délégation qui est venue de l'Ouganda, conduite par le pasteur Chamata, un pasteur qui a une grande église que nous acclamons très fort, toute la délégation de l'Ouganda. Yambi délégation ya Uganda, le pasteur Chamata. Un bon pasteur qui reçoit beaucoup de pasteurs congolais. Pasteur Yamala, moi Yambakaba, pasteur rebelle à Congo. À la télévision, une grande église de 7000 personnes, c'est son église. Dans une église à 7000 personnes na Uganda. Il s'est déplacé uniquement pour cette croisade. Ayaki kaka pona milulu oyo. Alors nous acclamons très fort pour la délégation de l'Ouganda. Nous avons aussi la délégation qui est venue de Londres. La délégation est à Londres. Église la puissance Londres. Église la puissance est à Londres. C'est là où il se trouve. La télémésie Kabazali, Londres. Et la qui sont venus de Londres. Nous recevons aussi le pasteur Ludovic qui est venu de la Côte d'Ivoire, qui rentre déjà demain, qui est venu pour cette croisade. Pasteur Ludovic, le drapeau de la Côte d'Ivoire. Nous acclamons. Que Dieu vous bénisse. Nous avons aussi la délégation qui est venue de Suisse. Nous avons la délégation, il y a la puissance suisse. Il y a la sœur, oui, elle est là. Merci, nous acclamons très fort le Seigneur. La délégation qui est venue de la Suisse. Délégation est Suisse. Nous avons aussi la délégation de l'Australie qui rentre déjà demain, qui est conduite par le pasteur Wedi et son épouse, que je demande de s'élever. Nous acclamons très fort les pasteurs. Oyambi délégation et en Australie. Pasteur Jean-Louis Wedi na mwasi na bazali wana. Qui rentre demain. Et j'ai le privilège de vous présenter les livres qu'il venait de publier. Les 3 dimensions de la restauration. Si vous avez besoin de ces livres, vous pouvez passer au secrétariat. C'est $10 seulement. Nous avons aussi la délégation qui est venue de l'Allemagne. Nous demandons aux sœurs et frères qui sont venus de l'Allemagne de s'élever là où ils sont. Oui, nous vous acclamons très fort les Seigneurs. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. En dehors de ceux qui sont venus de l'étranger, nous avons aussi la délégation de pasteurs qui sont venus de Bandundu. Et nous demandons de s'élever. Et nous acclamons très fort le Seigneur. Nous avons la délégation du Bas-Congo. Nous avons la délégation à Bas-Congo. De l'église de la puissance Boma Mwanda Matadi. Église de la puissance à Boma Mwanda Pe Matadi. Et le pasteur qui sont venus de Kassangoulou. Pasteur Baouti na Kassangoulou. Vous vous levez, nous allons acclamer le Seigneur pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur, ils sont là. Gloire au Seigneur, ils sont très nombreux. Merci. Nous avons la délégation qui est venue de l'Équateur, de Mbandaka. Nous avons la délégation qui est venue de l'Équateur, de Mbandaka. Je ne sais pas, ils sont où, les gens de Mbandaka? Oui. Oh, ils sont là. Merci beaucoup. Nous avons la délégation de Lubumbashi. Ils sont là, qu'ils célèbrent la puissance Katanga. La puissance Katanga. Katanga m'a dit devrait être là. Où est-ce qu'ils se trouvent? Nous acclamons le Seigneur, la lumière m'empêche de vous voir correctement. Acclamons le Seigneur. Nous avons aussi la délégation qui est venue de la province orientale. De Kisangani. Il y a d'autres provinces qui ne se sont pas annoncées. Si vous êtes là aussi, vous pouvez vous lever. Nous allons acclamer le Seigneur pour vous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Et je tiens aussi à la fin de vous présenter
nalingi mpe kotalisa bino na suka le comité komite bato babongisaki qui m'a aidé dans le préparatif bao basungaki ngai na mosala de cette croisade. ya milulu oyo. Je demande à tout le comité de s'élever. nasengi na komite nyonso batelema. Nous acclamons très fort le comité. tobeti maboko mpona komite. Merci. Président. De CPC. bato nyonso ya CPC Que le Seigneur vous bénisse. kolo apambola bino. Et je vais recevoir aussi les enfants de la maison. mpe nakoyamba bana ya ndako. Tous les pasteurs du ministère de la puissance. bapaster nyonso ya ministère la puissance. Là vous êtes levés vous, nous allons vous acclamer aussi pour un travail de titan. bisika bozali botelemi tobeteli kolo maboko bosali mosala Avec vos kitoko. épouses et toutes les femmes du pasteur du ministère de la basi puissance. nyonso ya bapaster botelemi. Au moins une quarantaine de pasteurs que j'ai dans la ville. naza omona 40 pasteurs na ville oyo ya Et les kinshasa. femmes qui sont là. basi na bango bazali kuna. Nous acclamons très fort le ministère de la tobeteli puissance. kolo maboko makasi. Merci pour le travail que vous avez fait, merci de ces yeux. merci mpona misala bosali. Et enfin, mpe na suka je vais recevoir aussi quand même les enfants de la puissance. nalingi koyamba bana la puissance. Levez-vous, ministère. botelema ministère la puissance bisika bozali. Mon Seigneur. kembo na yawe. C'est balancé. pepola pepola pepola. Seigneur. kembo na yawe. Que le Seigneur vous bénisse. kolo apambola bino. Et je tiens à remercier tous les musiciens, nalingi kopesa matondi na balanga les nzembo. intercesseurs, babondeli. les protocolaires, baprotocolaire. ceux qui étaient à la publicité, à la mobilisation, la mobilisation. les journalistes. bajournaliste. Nous acclamons très fort les Seigneurs. tobeteli kolo maboko Pour bato votre présence. tobeti maboko mpona présence na bino. Alléluia. Amen. Je vais recevoir le monsieur Marc nalingi koyamba monsieur Marc qui est venu avec une grande caméra, oyo aye mpenza na kamera ya monene. un grand producteur, aza producteur monene plusieurs films. ya bafilme ebele. Ils ont reçu beaucoup de prix à Cannes. azwa mpenza ya bapri ebele na Cannes. Il s'est déplacé dans la ville de Kinshasa. azali kotambola na engomba Et Kinshasa il lit sur les panneaux. mpe amoni na bapano. Si ton Dieu est mort, soki nzambe na yo akufa essaye le mien. meka yanga. Alors il fut troublé par cette phrase. alors makomi oyo eningisaki motema na ye. Comment un homme peut défier tout le monde qui a un Dieu? koma moto ya lolenge boya defie mokili mobimba nzoka nde moto nyonso aza na nzambe. Alors il s'est décidé de m'appeler. abengi ngai na telefone. Il dit je viens. alobi naza koya Avec le caméra, avec toute mon équipe. na kamera na ekipe na Faire ngai les reportages mpona ya kozwa bilili à ses propres frais. kaka se na mbongo na ngai Le moko. billet d'avion, afuti billet avion afuti tout ce séjour le faire. nyonso aza kosala. aza kozwa Il baimage fait oyo dans des grandes chaînes de télévision. mpe akolekisa ngo na l'étranger. bashene ya minene ya Et nous poto. acclamons très fort le Seigneur. tobeteli kolo maboko mpo na ye. Merci. Et en cela, mpe na nsima j'ai le privilège naza mpenza na privilège de recevoir ya koyamba mon père spirituel tata na ngai ya molimo et son époux l'apôtre Tambulukoti. mpe mwasi na ye toma tambulukoki Ignace Nehemi. Et nous acclamons très fort tobeteli kolo maboko makasi à travers sa prédication. na nzela ya mateya na ye Je suis devenu ce que je suis nde aujourd'hui. nakoma oyo nazali lelo. Il faut être très fier esengeli mpenza ozala de fiere ce travail de titan. ya mosala oyo ya pasi. Merci. Et je vais aussi recevoir nalingi lisusu koyamba les aînés. bakulutu na ngai. Je vois l'apôtre Léopold Mutombo qui est là. namoni ntombo na nzambe mutombo le chandelier. Et dès le premier jour, kobanda mokolo ya nous liboso étions aussi avec Bishop Albert qui se trouve à Lubumbashi. tozalaki na azali mpe wana. Enfin, levez-vous que le peuple de Dieu vous acclame. telema libota na nzambe letela nkolo maboko. Et je demande à tous les pasteurs de la ville, à tous les leaders, vous qui conduisez les âmes, de vous lever. Acclamons le Seigneur. Les pasteurs, bravo les pasteurs. Je vois les pasteurs Lundu. Pasteur Lundu Oh, que le Seigneur vous bénisse. kolo apambola bino. Votre présence nous réconforte encore davantage. présence na bino eza kopesa biso lisusu makasi. Acclamons très
lui et sa femme et ses 3 enfants, pour venir. Me donner le message que j'avais dans mon cœur de préparer cette journée de dédicace pour le Congo. J'appelle M. Paolo de venir et son épouse pour 1 minute. Déplacé pour me dire ça à Kinshasa avant, même depuis le mois de novembre. Elle s'appelle Mama Kimbangu. Elle peut venir pour 1 minute. Et après, sous les cantiques, le Congo sera sauvé. Les enfants vont s'approcher jusqu'ici. Quand ils vont s'approcher, je demanderai à tous les pasteurs, les leaders qui sont là, nous allons monter ici et nous allons prier pour la nation. Nous allons déclarer et la suite je vais faire la prière de dédicace et nous allons passer à la prière, à la prédication et à la prière des malades. Nana ko interpréter na portugais ndekwaye bilingala akoko interpréter malam portugais akuikoya. Sokezana ndeko yebi koloba portugais malamu ya mbangu. Ndeka ko interpréter na lingala po ya koloba portugais. Pendant 2 minutes ou 3 minutes, tu nous dis. Boa noite a todos. Ok, je vous complimente em nome de Jesus e a minha família que veio de Angola, já vi a bandeira. Na pesi bino mbote mingi na kombo na Yesu pela libota na ngando soti na Angola. Ok, vou ser muito breve para aproveitar do tempo. Na kozala penza na isembo pona profiter na ngonga oyo. Mas vim cá muito nervoso por causa do assunto da República Democrática do Congo. Na yaki a penza na kanda makasi pona problème ya République ya Congo. Porque às vezes vocês não conhecem o valor deste país, mas nós conhecemos. Tango mosusu bino oyebi valeur ya mboka oyo te me biso nde toyebi yango. Então, fiquei muito triste ver pessoas a cortar bandeiras coladas na via, por enquanto que a campanha ainda não acabou. Na yokaki mawa mingi tango na moni bato baza kokata bariba tango kino ete campagne nano esili nano te. Maldito sejam essas pessoas, menos as crianças que ainda não têm inteligência. Bato wana tuka penda bala kila mwabe po ba o bakati drapo yango mabilulu esila. Além disto, Vika não é para pregar. Pour comprendre que Azak Mutoyo a continué na makamwa nzambe te tanga masolo na ye Azaki ayebi na nzambe ta pe ko sambela te banda pe andimeli akokisa tambula mokote. Ok, Vika com o espírito de Sansão, Vika com a pregação de Sansão, que Vika para lutar sobre o assunto do Congo. Então eu não sabia, pastor Kizamina. Obrigado. Se vocês não acreditam nos milagres, eu vi. E a minha vida está aberta desde aquela hora. Ainda depois disto recebi mensageiros que vieram confirmar a minha visão. Também não lhes conheci. Disseram que aquilo que foste lá fazer começa aqui. Em dia de hoje sou promotor da vida. Nzambe alobela ki ye boye kende na mboka Congo musali moko komune Kizamina asangisa basali na Nzambe pe bana na Nzambe basambela pona mboka na bongo ongai Nzambe na lingi kosala na mboka wana.
yango wana papa oyo alongwaki kabine wana aza mopagano azomela azolangwa mais ntango nzambe alobeli ye na butu wana communauté liboma abandi kotambola na kabinda koluka bapasteur kotuna bango boyebi mosali na nzambe okizami nazalaka wapi ti ndenge asala 4 jours na nzela na mwasi na bana na ye baya kokoma na Kinshasa po bapesa biso message po ezalaki bitumba nga na église nga nazoyeba nzambe alobi na ngai tosala mosala boye tobondela mpo na mboka église balobi biso toza na besoin ya mbongo mpo tosomba lopango totonga église alors ndenge nini mbongo ebima lisusu mpona kobongisa mosala wana alors ntango papa oyo alongwe aye kopesa biso message wana église aye koloba nzambe nde alobi na papa na biso tika tondima totya maboko po ete mosala wana esalama. Voilà pourquoi tokutani na kati nisika oyo. Amen. 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 Ntango ya solo na ngai ndenge wana bamama mosusu mindele pe bato mwini basambelaka na Allemagne mpona bamboka oyo eza kati na pasi mpe na ntango bazali kosambela prophesie ebimi kuna mama oyo ayaki mpona kopesa biso message tokoyoka ye bakopesa miko mama kimbango nayebi ye pe te namona ye pe te donc namonaki ka ntango ayaka po apesa biso message nini nzambe alobaki dans quelques minutes. Alléluia. Azana bomoi. Bokolimbisanga muke na kobondela muke avant na loba. Ata na seconde moko pa muke. Yawe na pamboli yo nzambe ya mokili mobimba. Yo oyo vandi na likolo bisika bileki. Makomi alobi na biso soki yo kiti ofo okiti na se bangomba ekobukana. Nayebi te ofongoli pe okiti bangomba ya Kongo elali na mabele. Boyo sali nzambe. Makomi alobi batindaka yo te pe bakebisaka yo te. Yo osali ebandeli pe suka ya makambo nyonso. Nakumisi na pamboli yo. Tika lokumu nkembo esonga na yo. Parce que makomi alobi te lokumu ne mo beneka na yo nzambe oyo kabolaka ngo na moto te. Na pamboli opozali nzambe ya bomoi na biso na kombo na Yesu. Amen. Amen. Ezalaki na 2005. Ezalaki ya kobondela na kati ya se ya bongi. Molimo nzambe memaki nga na maya munene. Elobi nanga tala mbisi oyo. Azali mbisi. Aza moto te. Metango na tindaki yake na Ninive. Kotikela nga Jonas ayokaki. Mais peuple nga na sali na lolenge nanga na tindi bango bapesi nga mokongo yango yokanga nali koloba na yo na tindo na mboka Congo parce que basali ya Congo bapesi nga mokongo mais na tindi oloba nga lobi na koloba na koyokanga kuna nayebaki mpe moto oyo nakosolwa na ye te mais ezalaki na moyembi moko oyo nzambe akamataki ye nalukaki ye na solo la kinaye na kina besoin apesanga balimero ya bandeko yo nzambe apesaki nga pona ebisa bango pona Congo na bana ko luka limero ya papa Mutombo na ya Soni me na zwa kite alobi na nga benga Kiziamina sikona liko luka papa Kiziamina na kozwa ye wapi na luki ba bi na nga za na Londres na bengi na zwa papa Kiziamina na bali ko pese message mais kina carte mingi te atuninga yo nani nga lebi nenga soki mbango nzamba lobi na loba na yo fongola misu pour na Congo parce que ça na besoin na yo eleka ki babila ko benga nga meto benga na kisute ti to bomi na 2008 molimo nzambe ko loba nanga loba so na Kiziamina azomona te parce que mbiso tinaki na Congo po eboma po ebebisa po détruire mboka oyo bakoyeba te nga nazali nzambe eloko moko na ko motema mawa moke bandeko pourquoi nzambe atia misu na Congo pona nini nzambe atala Congo et pourtant ba mboka ezali ebena kata mokili oyo alobi na eloko moko parce que mboka wana na tia misu na nga nayebi na kati ya mboka oyo ezala ba oyo minene nzambe kokota mboka oyo eli mboka basakoli ya nzambe. Haleluya. Ndeko nanga lamuka na kati ya pongi yo vai na suka kuna yo frère moko banga kanzambe yeba katenze bazo préparer yo dans 2 ans akotio mutu na kati ya mboka oyo. Haleluya. La belle papa Kiziamina na expliqué ye papa nzamba tongoli nze mokati nanga alobi yembela yenzembo wana
nzembo wana ezoloba zongela bolingo ya liboso oyo yanga nzambe na yo ntango nayembaki nzembo wana alobi mama futa omonana halleluya nakomaki awa na mois ya février me azokende Paris atindaki ngai epai ya bapasteur nasolola na bango nazoyeba bango ezali jete nazoyeba bango nzambe na biso aza nzambe ya maloba te ntango salobaka azalaka na nsima po akokisa oyo alobi halleluya ye azali nzambe halleluya nazoyeba mokolo moko Akab alobaki na Mishe bokamata moto oyo atangi me mikombo na ye te botia ye na boloko kuna tinga na kozonga bopesa lipa mela na mai Mishe alobaki te loba nzambe alobaki te na monoko na nga me nga nazoyeba osia koloba nzambe apesi ye pouvoir halleluya tika nzambe apambola biso po aza malamu tokobondela mpona mboka na biso pouvoir ya mokili te me ya nzambe toza na besoin ke mboka oyo nzambe ata na loboko tosepela mboka oyo etekama tolanda batémoignage ya ndenge na ndenge babwaka yango na mai bakenda na Egypte na bacrotte bakenda na bisika ndenge na ndenge nyonso moto akosala ekosimba te ekokauka tobandi mombongo ekwei bosali boye ekendaka te bamagasin ya minene etangamaka bakombo na mboka oyo esila bahomme d'affaires ya minene toyebaka na mboka oyo basila ata obandi mosala nini na mboka oyo suka nango ilifo ekweya kaka soki toye na kati na mangomba baeglise ya minene suka nango ilifo ekabwana yango wana mokolo ya lelo tolingi tosambela mpona mboka na biso totika mboka oyo na maboko na nzambe nzambe apambola mboka oyo soki mboka oyo epambolami yo opambolami Nous aurons notre drapeau. Nous avons la carte ya mboka na biso. Nous avons la carte du pays. Nous avons na mabele. Nous avons la terre. Ya ba province na biso nyonso. Et toutes les provinces du Congo. Nous avons la richesse des alim mbongo na biso. Nous avons notre richesse qui est notre monnaie. Oyo tolingi tobonda na tina na yango. Et nous voulons prier pour cela. Et tant bazali koyemba. Et quand on va chanter, tozali na bana bazo représenter bana wana bazali ba province wana. Nous avons les enfants qui représentent chaque province. Bakobela manesika oyo. Ils vont avancer devant. Bona tina tobondela na tina pour que nous puissions prier pour les Congos.
Amen. Amen. Soki Nzambe apesaki biso makoki, Si Dieu nous avait donné les possibilités, basali na Nzambe nyonso nde tozali awa. tous les hommes de Dieu qui sont ici présents, Tolinga tosala activité oyo na ba province nyonso ya Congo. nous allions faire ces activités dans toutes les provinces du Congo. Mais ba province oyo ezali ko représenter na ba originaire bana o bazali awa. toutes ces provinces sont représentées par ces enfants qui sont originaires de ces provinces. Totindaki bato na ba province nyonso ya Congo. Nous avons envoyé des gens dans toutes les provinces du Congo Kozwila biso symbole ya mabele ba province nyonso po ezala wa elongo na biso. nous ramener le symbole qui est la terre de chaque province qui est ici présent avec nous. Kozwila biso mai ya ba province nyonso oyo ezali awa na esika oyo. Nous ramener de l'eau qui se trouve dans toutes les provinces. Nous en avons ici. Et tant tokobondela po na mboka, Et quand nous allons prier pour le pays, tozosala ba déclaration na mboka oyo. nous allons faire des déclarations pour cette nation. Moto nyonso Toute personne oyo akotelemela liloba na Nzambe na mboka oyo, qui s'opposera de la parole de Dieu dans ce pays, Nzambe akutana na ye. que Dieu le rencontre. Nganga ya kisi nyonso, Tout magicien ou féticheur, abu nyonso, tout marabout, occultiste nyonso, tout occultiste, Nzambe akutana na ye. que Dieu le rencontre sur son chemin. Moto nyonso Toute personne akobundisa mboka oyo, qui va combattre ce pays, esika nyonso ya kozala, partout où il se retrouve, azala mwana mboka, qu'il soit fils du pays, azala libanda, qu'il soit en dehors du pays, oyo alingi bolamu ya peuple congolais te, celui qui n'aime pas le bonheur du peuple congolais, Nzambe akutana na ye. que Dieu le rencontre sur son chemin. Yango wana na ngonga oyo, C'est pour cela à cet instant, biso baso nous tous, tokotombola loboko na biso liboso, nous allons étendre nos mains devant. tokobondela Nous allons prier, kotika Congo na maboko na Nzambe. abandonner le Congo entre les mains de Dieu. Nzambe apambola mboka oyo, Que Dieu bénisse ce pays, Nzambe atombola mboka que oyo, Dieu élève ce pays, Nzambe asala makambo minene na mboka que oyo, Dieu fasse de grandes choses dans ce pays, ya mboka oyo emonana que la richesse de ce pays se voit partout, toyebi te na oyo toyebi te, même ceux que nous ne connaissons pas, ebima mpe eyebana. que cela sorte et que cela se voit. Etant tokobondela, Et quand nous allons prier, peuple abondeli, le peuple va prier, na se basali na Nzambe akobondela, après les hommes de Dieu vont prier, e na suka nango et à la fin, ngai nakobondela moi je vais prier na maloba oyo Nzambe akotia na motema na ngai. avec les paroles que Dieu mettra dans mon cœur. Tobondeli biso banso. Levons nos mains et prions tous ensemble.
Dieu vont élever leur voix en tant que sacrificateur, comme des sacrificateurs, en tant que porteur et arche, comme ceux qui portent l'arche. Ils vont dire un mot pour cette nation. Les hommes de Dieu, élevez vos voix et priez. Tu seras un nom du Dieu si beau et grave il est assis à la droite du peuple. Tu as ressuscité ton Père, un nom glorieux au-dessus de tout nom dans le ciel. Nous gardons le silence, je vais prier. Éternel Dieu du ciel, le Dieu qui a créé ce pays, qui t'avait demandé de naître congolais, c'est dans ta volonté, oh Dieu. Tu nous as envoyé naître dans ce pays. Oh Dieu, tu as écouté les pleurs des enfants d'Israël dans leur souffrance. Et ils étaient venus auprès de toi. Tu les avais écoutés du haut des cieux. Et tu les avais exaucés. Écoute nos pleurs, Seigneur. Les pleurs du peuple congolais, oh Dieu. Les Congolais négligés dans ce monde. Il est humilié. Il n'a plus de valeur. Stabilité. Beaucoup avec les mots. Dirige le pays. Tous ceux qui s'opposeront viennent d'où? Pour combattre pour détruire ce pays. Rencontre-le, Seigneur. Rencontre-le, Seigneur. Rencontre-le, Seigneur. Que tous les féticheurs, tous les marabouts, tous les magiciens, tous les occultistes, aujourd'hui, Seigneur, pour que quelqu'un ait un bon travail, pour que quelqu'un ait une bonne promotion, il faut qu'il entre dans une loge. Et tes enfants, Seigneur, seront où? C'est pour cela que nous te prions, Seigneur. Toi, tu nous as dit, nous serons la tête et non la queue. Démontre-toi, Seigneur, dans la vie de tes enfants que des grands professeurs, que des grands chercheurs, dans toutes les postes, des PDG, des ministres, dans toutes les postes et ceux qui te craignent, élève le Seigneur partout où il se retrouve.
C'est pour cela, Seigneur, nous te prions que ta main de gloire, que ton épée, Seigneur, soit les jours comme la nuit dans ce pays. Que les gens sachent que tu as choisi ce pays pour annoncer ta parole dans le monde entier. Bénis tes serviteurs. Donne-leur la force. Donne-leur l'unité. Donne-leur l'amour. Fais tout, Seigneur, pour que ta parole soit annoncée dans le monde entier. C'est pour cela, Seigneur, ensemble d'un seul cœur avec tous les hommes de Dieu en ces lieux, nous te dédions ce pays, le Congo. Que ce pays soit à toi pour toujours. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Betela Yesu maboko. Bete maboko koma komi ensemble. Kongo soy ensemble. Beteli Yesu maboko makasi. Betela kolo maboko. Nous acclamons très fort le Seigneur des Seigneurs. Betela kolo maboko. Le roi des rois. Kolo na bankolo. Merci. Matondo. Drapeau ezali elembo ya mboka na biso. Congo ezaki na mabele. Les drapeaux c'est esamaki. Le Congo était dans toutes les dimensions, dans le travail, dans les sports, dans l'économie, dans la politique, aujourd'hui, Congo est élément. que Congo c'est l'heure, que Congo c'est l'heure, Congo est élément. que Congo c'est l'heure, La Congo c'est Jésus, Congo est élément. Congo c'est l'heure, qu'il aille de l'avant. Peuple ensemble qu'on bête Yesu maboko. Merci. Merci. Nous pouvons nous asseoir. Ndeko kozala pressé de tout l'exabatana bamatanga na makambo ebele lelo eza mokolo monene journée solennelle mpona mboka na biso. Bien aimés, ne soyez pas pressés, nous voulons entrer dans la prédication. Ne soyez pas pressés aujourd'hui. Temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem. Motonios ayaka na offrande ya dédicace. Toute personne avait apporté une offrande de dédicace. Ndeko yokana Prophétise sur ta vie, sur ta famille, sur ta nation, que toutes les richesses du pays t'appartiennent aussi. Ceux qui ont des paniers, allez même derrière là-bas. Allez-y dans les couloirs, partout. Nous allons mettre l'offrande ici. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Offrande de dédicace. L'offrande de dédicace que nous allons donner à Dieu. Et j'avais dit ceci. L'offrande de dédicace que nous donnons, ce que nous donnerons aujourd'hui, ce que nous donnons comme offrande, nous allons dédier cela à Dieu. Soit nous allons donner cela à l'hôpital, ou bien un trésor public. Tambola na Israela tulikozi moto oilipata kukebo samba dilembo wane mopesi mabota bazanga mabota tinga mikomba badanga samba dilembo samba dilembo samba dilembo yote sambelanga samba dilembo samba dilembo samba dilembo yote sambelanga samba dilembo
Nzambe nanga papa Samba bilemo tunakolala nanga Obamina kwa kasali Akubatela ata moisa Samba bilemo Ibotana ngaina maboko na yokolo Yonde Nzambe nanga papa Samba bilemo Samba bilemo Yonde Nzambe nanga Samba bilemo Samba bilemo Yonde Nzambe nanga Samba bilemo Samba bilemo Samba bilemo Alléluia.
Nzambe merci pour notre temps pesi biso na présence na yo tolaki na kimia tozoma na kimia Nabonzambe Lola ezofuta bien aimé dans les seigneurs toujours na cadre ya biso na biso awa tozali na frère concert ya papa Franck Moulaja bomoni na rythme otoyembi tobindi Nzambe ya bile beau frère bien aimé dans les seigneurs bonzambe ekitaki na maloba pe na loyembo tozomia nanko la kozana ba témoignage ya bandeko tozana papa Franck shalom papa Franck Shalom, shalom, shalom. Papa Bazola de partout. Bonzambe, la kata Bonzambe. Les autres Alvin. Papa, félicitations. Merci beaucoup, mon frère. Satan na Bonzamba boyete na loye mo pe na maluba on dirait frère Franck yakala na ya mikolo mo différence mo écoute ya mingi. Non mais on fait seulement notre travail. Na loba adoration za vie na biso, mais adoration za pe mission nzamba pe mission. Donc Tolingika tout réveiller la flamme, la louange, l'adoration, parce que église est église à cause de l'adoration. Sans adoration, église est la raison d'être. On le dit que ton amour m'a fait du bien. Et dans la contexte, moment et comment que Bonanza mais ça biso bolam papa. Je pense à tout moment. Maintenant baté biso lelo. Il faut juste la révélation de cet amour. Bolinganza Beyanango est disponible, mais à un certain moment, biso tokuma na moi. Au moins est kanzamba tikingai, mais quand Dieu t'ouvre les yeux, pour comprendre que ah c'est bolingona yo on négocie la ngabolamo. Bolinganza bezali parce que atika biso na maladie bolingona ya tata olekisi moi ta na malade apexi. C'est Penango Makanzama Bilembo. Obimison na état na clip promotionnel. Là des gars. L'état les a raté chaque chose à son temps. Je crois que si vous voulez mon tu retiens aussi davantage dans ma promotion. Nzama Bilembo ningo le banintomoni Eli na montagne ya Carmel asengi Nzama Alexa Bilembo. Voilà. Le seul à mesure qu'il s'amote ya Nzambe. Le seul ne bataille biso lelo oya fungola nzela Israël elekaki mai komi aquarium nangamo ba mungusu nangamo ba bangando mais peuple na eleka jour wana na si Israël va no pesa oh cher ngando. Comme nous sommes prochainement dans l'oeil, mon papa. Merci beaucoup, Alvin. Merci, Dieu vous bénisse. Ok. Voilà, bonnes amis, bien aimé dans les Seigneurs. Mais vous allez nous soucier. Ce qui est vraiment qui est basé, ah ouais, tous pour ça bien aimé dans les Seigneurs. Là, beaucoup de landa Nzambe, il y a Bilembo bien aimé dans les Seigneurs. Et on a bandeko, ton numéro de témoignage, impression il y a bandeko qui est basé là, qui a rapidement bien aimé dans les Seigneurs. Musicien, moi, musicien basé le souci. À mon Sazate, papa Henri, papa accueilli. Bomoni moment où tolekisi ya ki bonzambe na loyembo bonzambe na malwa bien aimé dans les seigneurs on a été vraiment béni na mukola lelo et on a écho d'adoration bien aimé dans les seigneurs expression d'amour nzambe ya bilembo merci beaucoup le bande papa o assisté na concert à lelo au moni concert non na sepeli na concert à lelo plus na sepeli na prédication, je ne m'attendais pas à Oyoga frère Henri, de la manière à Théagui, de la manière où il a prêché pour Jésus. Vraiment, on a sepeli Nango, on a sepeli un jour d'adoration, on a sepeli Nango, on a invité à frère Franck, chose on a besoin de Kanda et on a été représentable. Merci.
Merci pour notre temps, merci pour la présence. Nous sommes na kimia,